Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo ah yo 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 Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo yo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc bisonya so simanango 999 Panja sango ya Congo Edino image Edino image Panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout Panja sango ya Congo Edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source Edino image papa Edino image ye azolanda masolo ya Ferregola na Panja sango ya Congo Edino image sango ya Congo musama mwana azoloba Panja sango ya Congo Edino. Retour à l'authenticité. Mesdemoiselles et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici pour vous Solange Kofanda, Sexy Chocolat. Fumupa Adolphe Mozitu, honorable Robert Mina. Mama ban Afrika Congo na biso tosengi ekende liboso. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana sexy. Loke toningana mama jo toningana sexy. Chéri toningana Groupe Dikina, Didi Kinwani, Tchachombala. Mama ban Afrika Eveline Douche, Congo na biso tosengi ekende liboso. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana sexy. Loke toningana Totine Wallace, Mokondi Alain Kuala na Brazzaville. Alexis Yambamutu, MJ Soleil, Studio MJ, Serge Kabambi le Grand. Edwige Kabugu, Chico Samu, PDG Marseille Moutambaï, MJ Verkam, Guylaine Lianza na kati ya Genève. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre site www.rdcongoinfo.fr, en collaboration avec Edino Image Panja sango ya Congo. Bonjour, bonsoir. Kandena Mesako Sepesabino, c'est votre humble servante Glody Kikela Bafosette, autre Madi fils sacré, voilà. Quand le lundi à Mesako Sepesabino, na kota la banda kunabino, ça même frappé la porte, mais boyamba ngai, na bras ouverts. Donc merci à tout le monde qui bosé belé na mincho bolanda émission ya bino fever au bolinga kamingi. Lelo na meme bino nini, lelo na mbel bino o ya bino ex danseuse. Il y a qu'une question. Lelo pas comme chanteuse. O babiki na kombo Solange. Lelo aroyimbo la biso arobeta masolo akoloba ndenge masolo ezokende. Donc lelo na bidi na Solange na plateau. Bino mo ko découvrir na bi ebele ba yebi msope ba yebi tema. Lelo to lobela surtout mi pona Kufwanga. Bonsoir. Bonsoir Glody et Bafosette. Comment vas-tu? Bienvenue dans l'émission Nabiso Taramba Libosoya. Merci na leli fort don na leli bino fort taraye moko vie sezanga di klebo do veut dire klebo na peso bambote na musika quoi. Bambote belé na yo moko vie bambote belé na Edino Image voilà na bosanité talaka ba prêtre ba belé so na bosanité vie nanga Didi Kinwani balaka vie nanga bambote yo ba salon belé déjà to beta masolo to développer na Solange to tout na ba parcours na yo veut dire que yo na ko za ki danseuse lelo to masope akoma chanteuse donc lelo Solange ko vie sabiso parcours na mobimba est-ce que Solange avant notre kota na masolo na olunga o se présenter en fait na bi ke batebele ba yebi na bango yo mais ils appellent ba miso ba Olanda ba yo ka la komona ba mona oti Solange azanani asalaka nini. Bon, Solange Kufwanga, Kamke Beefsteak, autrement dit que Sexy Chocolat, Bilingue Sika Cour Suprême. Donc voilà quoi, ma combat n'a César Yanga. Ngazaki ex danseuse ya yemoko kwangulu sosa evala Malacoste. Donc ya mukolo aleki bango quoi.
mais na minute oyo oyebi na absence ya papa naza siko chanteuse ko yango na évolué nango. D'accord, merci. En fait, Solange, koyebisa biso mon parcours na yo. En fait, parcours na yo, obanda, enfin obanda na robina, obanda na robina wapi, ozaki panani, ti lelo comme chanteuse, be parcours les indén. Bon, parcours nanga eza vraiment eza moulayi mais moulayi mingi penate. Avant on a bandobina, donc nazali kana monde d'artiste déjà. Pour nazala non mannequin. Pas vient nanga d'écrire business na pese bambote d'écrire KBA business na kata kitambo donc yem tabanda masula ba mannequin quoi na pese mbote après wana na yo koma na yo bina na empire bakuba wa Papitex après ndene epe pas vient na so king kester mené na lelo pende na poto parcours nanga ngona. D'accord, Solange, je te comprends le parcours. Non, on a moi quelques dans ma mythe qui en fait, non, bah, non, on a pas ce sentiment à musique vraiment. Que le lot, mais que ngal Solange n'a comme chanteuse, né dans yemba be sentiment. Ah, ils ont mutumo benao kaka andro yemande mutu a marqué on a comme yemba. Net ngal le lot. Selon ça musala nga et na vie na biso ndo sa musala na yende na bana ko sepelé makasi Zakari baba so le là comme honorable je le salue à pensons donc à travers na yeki ndinga bana sa musala là ndo sepela na makasi donc mo ke le nga ba tenga so no sa musala nga ifo za la ko vie Zakari baba so yo siko nani wa tenga vraiment mingi so na kosi tenga zaki so na bando sepela mingi na ba mibali nde nazaki fanatique donc nasepelaka nando sepende fera binaka nando sepela pende fali ando bina nando sepela pende bourron pela ando bina donc ngaso nazaki bongo donc bango nde banando lingama ko bina kandi ti bango bazo bina ka wana mwana bina bongo mais na bakartier ndenge zala kandi bando sa ba succès na bango ndepe na koma pour bina na réaliser un peu rêve nanga na linga na bina na chetani na bina na fere na linga na bina na bourron pela bon etika kaka fali pour pande non na bina na été mais baza bato vraiment na ndo c'est na danse quoi voilà. Ah d'accord. Maintenant Solange Totoye bien aux sous danser te commander chanteuse. Si ne commence au lire lisango. Ça fait déjà combien de temps, combien des années déjà bando comme chanteuse plutôt. Tenga mako koma koyemba na koma ngo depuis kala depuis 2007 na banda déjà koyemba depuis 2007 na banda pe déjà kokota ba studio ndenge kaka balobaka ke biso ba congolais so to lingante congolais so ke liboso ndeni take bolingo eza vraiment te na biso mo ba congolais yango moni ti lelo bato bako ko découvrir Solange te mais Solange aza na ye abanda da kosala no biloko bien depuis kala biloko msuku tu bato bayibaka na bango yango to comprendre que tema bato bayibaka trop yango bafrena biso quoi mais depuis 2007 na banda da ko préparer masolo nanga oyo na banda ko préparer ngo mesala ke ba studio ngo kende bo sali masolo nyonso futi mbongo makambutu ozelo rone comme problème bandela sala tso moni tito koma lelo oyo na ndenge vi na so Serge Kabango ayo sa délivrance wana ya makamba ba studio ko umela do ya beta ke ngo pampa tomoni danse bakoko ezobleka na minute oyo ba clip partout na panza sanga Congo so ko to mona ngo so ke pa Vincent Chilus na kata kini mona ngo donc au sein na ETNCP ezoleka na ngolu ya nkolo quoi malgré tout. D'accord. Lelo mingi oyo betela biso masolo album en fait depuis que album wana obimbisi album poto yuka si album te mais ezali na bwaki single quoi na bwaki no nzembo moko et tourner na banet quoi l'album il y a combien de chansons non eza maxi single eza 6 chansons non na cité na studio toza ba nzembo belé o tozo préparer ba sentiment ba générique ya sentiment pezali nzembo mwana 12 ans pezali donc banzembo ezebele bato sali pe banzembo msusu avie na soki nkester mene ya to bandeli lisusu ezali lokola papa yemba pa uto kufa to sali mwa chanson moko boye ya nzembo papa yemba na kinkester mene ya to sangisi pona ko sala ba fan ya vivre la musique à plaisir na ba fan o balingara ba kinkester mene ya po bala mukara toujours baza toujours ka ya olamuka ko. D'accord, merci. Est-ce que tu connais le titre il y a maxi single là où tu bimisa en fait? Titre quand on est allé retour à l'authenticité.
donc tozongi na bakoko quoi tozongi na bokoko na biso donc tobandi na kopesa mabele na biso moko bizu topesi mabele bizu donc dansa bakoko ye tosepesa na bakoko parce que tant toloba tosepesa bakoko li kolobake faut ozala respect ozo comprendre mutu na moki faut ozala respect ngo tobandi na bakoko mwana abanga bakoko te aza mwana aza na belakeli mabe ozo mona même yo ndongo sa musana yo faut respecter bakoko ko respecter vraiment ba mutu nyonso na moki so déjà koko ozo ko respecter te donc yesili quoi to bandi na bakoko ba danse zebe na kati ba danse mindele do mamba kitoko na kati. Voilà Solange, titre wana retour à l'authenticité ide wana oziongo wapi donc ka yomoka osepelika bien bisa biso no titre nozion ouais omoni titre wana yaki parce que lokola talaka biso depuis via mema biso mikili nan tozonga Kongo te non tokita mabele te donc na makambo yake bele do ba nzembo oyo eza na kati oyo ebetami na kati yango moto ezosenga ezolakisaka retour à l'authenticité quoi tozongi pena na bokoko tozongi na bokoko po yango wana ezoloba kaka ezolobela congolais fo motema toza tolingana omoni ndeti yo boye so tolingana eza mpe bien ti toza biso na biso bacongolais tozangi nde bolingo so bolingo eza te moye mboka na biso eke liboso eza te fo tobanda na kolingana vraiment babi musala nyonso ezaka na baavantage na badesavantage en fait banda yo bandi carrière na yo Solange difficulté nini okuta nango en fait to banda na baavantage nini yo okuta nango penza obike musala oyo nga pati lola komi chanteuse ya pa musala penza folenga ba porte be musala ekutinga ba Didi Kinwani musala oyo ekutinga la honorable Patrick Bolonia yebisanga na yo ba musala on ekuti nani musala oyo moni biso tema toza bana nzambe tozobundana no bakale ezebele yozo monaka yo mo biga ne toza butwana bakale ezebele donc tozobundana mais agelo bana ba avantage 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 déjà to talaka PDG Maxime Mutambai ye moraza wana donc ata ba otya bakale mais to kasango kana ne babenga ngoni elo mo babenga ngona Chiluba boy c'est quoi donc PDG Marcel Ali donc qui déjà sengo ya ngwana ba vena biso ba Dominique Wanduka ba vena biso ba Didier Pembele donc bazana kata ville par exemple tellement Fox na bango ezali déjà donc ba ebi ke petit sœur na bango fazala yo mo monyango yo mo oye déjà moni pena kende ba yambi biso donc voilà quoi donc ça veut dire que anta bazo sa ndenge nyonso mais anta basali ndenge nyonso toza toujours quoi soutien za toujours makaso soutien zalaki te ndesi tokata potaka de 2007 à lelo oyo mais toza toujours parce que soutien makasi siko ba désavantage ba difficulté ni okuta nango na kwa musala malgré ba vie Dominique bazana mais ba difficulté ni okuta nango ba difficulté ezebele penza ebele do so na comme na ba difficulté wana na epesa nga même posa au plaire Jacques pour ça moi ça plairait Jacques mais moi ça plairait Jacques et parce que vena biso kwa ngulu sosa yemta sai sara biso ba plairait Jacques mais la minute tu a senga toza makasi quoi yango moni do eza pene belé yo nazo expliquer que belé parce que tant on le belé wana eza pasi yo monaka te yo koki yo ndenge ozana ndeti boyo osa musala moko boyo osali musala pa mutu opese mbongo nyonso mais mutu ana siselo musala te allez oza sous obligé de récupérer musala wana ke na pa mutu mususu bandela zéro ebi ba vie Dominique Wanduka Didier Pembele bazana ba soutenir yo skolo ba difficulté donc ba difficulté ni nozo kuta nango pese la pas wanda zana so ba yo ka bi te petit so ndimate donc ba soutien ba pese kokite te difficulté kutu ya wana te mais difficulté tango yo pesa mbongo po musano avancer maison ngasima ya wana ndi babenga difficulté makasi ozo comprendre ya wana tokutana on mais déjà tobuki bakal toye bara place au tchalo kolo nzamba osunga biso. D'accord, alors maxi single na comme na niveau nini poto ki ka ki obimisa ki générique moko dans sa bakoko suko ba o etikali to bombela biso tim kolonine bozwa binango bozwa ngotalaka moeto dévoiler tout exact yo biga mokilo nde komi ya keba donc bozwa ka kala mingi te
na studio donc mercredi pesu na studio donc besoin kala mingi te quoi toujours continuer toujours au lamba pour bosepela quoi yo po sepela olamba to sepela depuis 2007 talaka ba fossette ba bi miss wa mbila belle pourquoi sepela te o eza bilo na bino ba mamati faut bosepela dans ba bito zela biloko ba mama et yinda mabe Solange est-ce que aux ana producteur wana moto azo produire yo oui producteur na minute producteur azali tagaga Richo Mutamba yemo alobi que non simba masolo quoi Richo Mutamba fils à papa alobi simba masolo ya Solange Kamuke donc voilà c'est bon quoi. D'accord. Solange na ba recherche nangai tara Kamukie benga la lukalanga ben fois la source na oki ke oyo osala orchestre na kini tandis que yo mozo ebisa biso ke oza ki mwana ya Victoria et a vie na aucune question olobi ke ceux qui orchestre ça na kini problème ezate yo ko sangala baninga mais lelo na oki ke Solange a sali orchestre na ndenge na pourquoi donc yo linga ki bokonzi donc parce que dans un qui vient king star azate fallait yo ndum to tika lo konza tellement que bakonzi bazé belé yango yo kimi na yo moto donc eza même pas pour la bongo te bandeko na biso bana kisasa kuna bandeko na biso bazo travailler déjà ngana kokende ko bebisela bango musana bango te na masolo na nga ponga pe na masolo na nga bango ba travailler masolo papa atikela ki bango nga pe musana nga na bandeko déjà ton papa zaki vivant avant kufa ebe masolo faito emba na epe ayeba ki yango donc na ko kesanga na kana baninga bongo te mais bandeko na nga so na kitiki no ke mona bango problème ezate toza problème te ba misa na nga bazana kini wana bazo travailler pour toza pe na makamto sa na bango photo sa ba voyage to beta ba concert na bango kana nzembo wana moko do to beta na ba concert pe to beta ba nzembo king kester mené donc voilà quoi elle est kanango bien pour te dire que Victoria pe comme na ba partie belé bo kaboli on oh yo pas orchestre comme on peut Victoria te non to pe si kombo te mais tozara bana papa bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko donc yo wana patron na biso vraiment waza o lelo pe son âme donc king kester mené yaka yo wana papa na biso tozara bana papa moko donc lo mo échanger na ngwezate mutu na mutu azo salaka boulot na e quoi c'est ça. Donc peu à son âme vient à biso talakaka au sala ba musala bien lelo ba Solange ba bimi ba Kamuke ba mona la ba danser Solange ama oyemba Solange ton aposto sa biso art capella donc ba bike soro yambi moyembi il faut te ba musala na yetu yosko la kisa biso to yoka ba son na ton aposto sa mo art capella olina mbeloni mi na nganzembo ya nzembo embela vie Didi Kinwani yona ngoyemba ya mwana 12 ans. Voilà 12 ans. Bon emba ma parti mo ndambo no ndamba suka. Ya mwana nzembo Didi Kinwani. Sinzembo ya mwana. D'accord. Ngako mwana tuza balandaka nga pona singa luketu bablesi ya bolingo ekolisinga yangola tuna tolino Fernando alobela ngai nalongola singa loketu tona tika ekola na nzoto nanga yebisa ye etikanga soki nalongoli yango Tintin, wana bo jeunesse nangai Didi Kinwani makambo sate to bombi boyo iba balobi mabe moto te nzambe nde motu sala yo mokilité talaka lo ba fossette mamne vie nanga edino panza sango ya Congo image ya solo batika on a bien za number 1 donc un numéro 1 ba cameraman tout donc voilà ça l'engage que moi donc Solange to ko bala maso na biso tobi ko yembi ba Didi Kinwani yembi à part Didi Kinwani yembi sunai non banzembo zebele banzembo yembi ba trop dévoilé tete bombi bala duchesse pe bazana banzembo na bango donc Evelyne Duche Palais Royal azape na nzembo nae donc voilà quoi donc banzembo zali to yembeli batu to yembi pe nzembo moko pour na vie na biso de Chris quoi de Chris Kabe ya business donc wana eza nzembo moto osalela ba miss na biso ya Congo quoi
eza pe na kuzu donc na kundeli pe bomona ngo ka bazuki love pe ezali taka ndeti yo fi ya sexy le roi yo so po bini zuki love esalo bien donc na bazuki na kati danger nyonso eza kasi to bongo yo leka biso mo tobina mindele mpe fo babina badéclare babato ti nyonso tobina bamonaka dasa bakoko balingi mpe moa mobo ezala. Mes chers téléspectateurs, nous marquons une petite pause pour la pub et puis nous revenons sur cette émission. Mungwa natia ekokite. Mungwa totia ekokite. Mungwe natia ekok. Bakobanela ekotitiaba Solange aye. Kamuke aye. Solange aye. Kamuke aye. Solange aye. Kamuke. Retour à l'authenticité. Mesdemoiselles et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici pour vous Solange Kofanda, Sexy Chocolat. Fumupa Adolphe Mozito, honorable Robert Minako. Mama bana Afrika Kongo na biso tosengi ekende liboso totelema tobina totombola maputa toyemba mama Chérie toningana Toke toningana Mama jo toningana Chérie toningana Groupe Dikina Didi Kinwani Tchacho Mbala. Mama bana Afrika Eveline Douche Kongo na biso tosengi ekende liboso totelema tobina totombola maputa toyemba mama Chérie toningana Toke toningana Tony Wallace Toke toningana Mokonzi Alain Akwala na Brazzaville. Chérie toningana Aloke toningana Alexis Yamba Moto MJ Soleil Studio MJ Serge Kabambi le Grand Edwige Kabubu Chico Samu PDG Marseille Moutambaï Andy Verkama Guylaine Lianza na kati ya Genève. Kérosène Kalonji Papa d'amour Tamusa malembe bato bakana sima Santa likolo na se Santa likolo na se Gigi Bongo Marina Kalombo René Labé Tamusa malembe bato bakali boso Sopere mkwambile Tamusa malembe bato bakana sima Santa likolo na se Junior Mundele Richikanga les stylistes de Lyon. Ma maman chérie Christine Moussala. Lisette belle attaché public. bino bozolo bina te bouge baase tala nzoto mameningana bamama na biso ya poto Christiana Kwasa na Tope ya Kudi Frank Mobilandila Alpha Ngungu na Château d'Eau Mbutalombe Moïse Katumbi Boss de Boss Américain Watelo mokonzi ya Italie Chetemba Kayembe Mama Zozo Kobo Abbé Célestin Luzolo Loris la Congolaise Sandra Onema Jani Mangoma Palula Bango Depolisai Adele Kenda Mokopose Nakodase Godeka Yendo Diamaver Jomi Chongani Marcel Mutambai Zeti Makia Dilibulu Manzengele
la vie bovi kilianza. Ouais, veut dire que vient nanga ambara kuzia ma bata Paris à solo dino image Panza Sangwa Congo. Ah viens Solange nazongi swepa nao na mo la ke ba sexy moro po mikolo to mo ba sexy on ba sexy makasi benyo so rappelé qui danseuse otoni po ki sexy chocolat oye makasi voilà et puis na maxi single na yo wana nzembo moko décalé sexy. Pourquoi décalé sexy déjà? Ah bon, na habité bon nga na habité na wolo bateza déjà eza d'engagement mo ba pesanga ya ki sexy depuis 1910 ko kao quoi. Ba habité nde ba habité mais ba habi na bango ba habi comprendre. Sexy ezaka te lamba. Oza sexy ezaka elamba te katani esali bono. Otika mutakala so oza sexy te. Ozaka sexy te. Omoni sexy ezaka koza bien donc faut za bien oza fimo oza bien oza lengi pesa goût yango moni na goût on a pesa nde omoni combo ya sexy chocolat mutapesa ngo kutu na pesa mbote belé vi na sankara de kuta ye mutapesa nga combo sexy chocolat sexy ezala nango mais ya baksaka chocolat parce que mona ba démonstration ya sexy quoi. Alemba ngwa trop wana depuis ba 2007 ba 2000 donc vous comprenez ba 1910 ko quoi biloko wana ezala tant vie a pesi kombo ya sexy chocolat etikala pe ba master ba tikala sexy chocolat donc sexy moko na goût quoi chocolat etikali pe to memela ngotina ndenge to na banjo créer banzembo langa toujours sexy za na kati donc voilà quoi ti le lopé to évoluer mais to nga su ko lobela ngo mingité ba o ba yebi to ba mona ba yebi sexy chocolat donc voilà quoi ba sexy ezana ngo ba fi tout à Paris ba sexy na linga ba mingi donc voilà quoi ndeti ba zozo kobo ba sexy Tania Bouilou a sexy Patissa Champagne donc sexy donc ya osarana kututé surtout tie Banadine Molisho mama ntoko mbambula nyoka donc wazalaka moko ya ba chef na biso na kata election donc sexy surtout tie doucement les sexy Lina Kande boss mona kitambo donc sexy vous comprenez ba fille sexy ba ebeli balobi JC Darty boss de boss quand balobako babi qui est derrière toi batubi baloko ba yeba qui est derrière Glody mais boye baté qui est derrière moi ah ben les tout puissants ah bokati na ba mazembe abosambwe et tout puissant kolon nzambe nde mutasi malanga tubongo na kande bavandi bezaka na ngolo ya nzambe nde to bozanga kokumisa ete donc Solange babi mabe moto a moto te nzambe nde moto donc Solange balobi ba chanteuse basée belé to tanga oyo ba chanteuse basée belé na Kinshasa na awana na Paris en fait ba danseuse caraba africaine voilà basée belé ba chanteuse pe basée belé boy na boy yondo zana otiki danse okomi na musique Solange ba mamute parce que tobi ke ba chanteuse basée belé yo suko ye wana po tobi ke évidemment donc c'est saturé donc mon no beaucoup mais belé yo pe sous Solange au kota donc voici on a eu et bon suko na bien tango ba maman so tchala mona bazalaka est-ce que bambila belle bazalaki te bazalaki ah tango bambila belle bazali est-ce que ba l'autre là ba vivaki te et bon suko ba l'autre là biso to rozate donc to zakarati cela jabi ba l'autre là bibo pousse na ye avanda donc moni ba wana bo pousse na afofilé pas le que sika na avanda donc Solange na ba chanteuse oyo mona ba chanteuse congolaise chanteuse ni mona ka sala msani bien oyo pour sepela na voilà et ta ki moi ba collègue voilà chanteuse ni o sepela na tanga ta moko na bien ebelé de moko ko sepela au monde ka sala musique ne bien na pes no mbote na ngana la di lulembe donc ba mbote place ozali na sepela na bango nyoso quoi ba chanteuse tout ya Congo RDC na sepela na bango pour biso tout défendre ya Congo habitanga komba moko na poso tanga kombo so na bina tanga kombo ya chanteuse moko mais na otanga plutôt petit na so couche de poulet oyemba bien
chaque fois mon botou n'a pas azaki danseuse akomi chanteuse azoyemba bien voilà azoyemba bien asa mosala na ye fo fesitaka motu ntango oluka koma fo kopesa ye nzela nasepelaka na ye yembaka bien. Ah ouais, napesi mbote na ngai epa na ye moko la femme du patron Mamina Luteza. Donc Mamina Luteza bambote belé na bosanité ya na Chanceline ngamiaka ya baleki na voilà la bosanité de Bora na bosanité Brenda Kalonji voilà ba ma copine na dedans na bosanité famille Basabol Mobimba tala kabino ya bino ngwana Solange ba projet zani tebi que beoza na maxi single na studio obimi ici générique moko et au kokano pe soute me kamite bima mais ce que projet zani ba projet de belé OK trop dévoiler tende na loba mon kilo to tambola to faut pas dévoiler tout na moni au kokano soute on zo boyo dévoiler d'accord katende ni ba projet de belé fona kekinti fona kitakini fona na imba na ba mission nga fona imba pena ba papa na biso mususu baza na Congo wana ozomona o peke o na bige basola bien penga sepela na bango non kindi na sengi bango aide ba telinga voix na ba mission pe baza na kin ba mission nga fo ba yemba pena na kati donc voilà Msalezana nous fona sala fona tourner pe ba clip na kisasa donc déjà babiloko wana soto leki yango après masolo mso etikale yeba na top 6 na banzela ba concert ba nini après bo comprendre masolo après ndeni to kindi vient nanga Dominique Wanduka vient Didier Pembele donc ya ba papa bonheur bo simba mikolo bonde ba papa bonheur ça n'engage que moi donc ba papa bonheur balosa kuska bozali ouais, Solange lelo to yebi ki vient biso atika biso pe à son nom voilà donc pour la mémoire na ye ça moi arcapelati tout quand ça vient longo talaka olobaki nanga tokutana awa na 10h tongo oyebisanga nyonso soki tokokontinue tope tokoboyana nzokozwita na yo atako fonenga te o mpo nazali eloko olokotaki na balabala o kwango lisosa kinkestere menea tozolela Désir, oh désir, désir ya makambo, oh, désir ya bolingo, yeah yeah, désir, oh désir, désir, oh désir, ne bandeli ya bolingo mwana man kitisa se motema o tosala connaissance maloba na ngai ya yokomona pamba lobi yokolulanga bote ya mwasi se ya mwasi bote ya mwasi ya makambo yokokoma na zuwa ngai pe na boyo te Fotino mon amour nazali kitoko bolingo somoe pona yo nakolapa kitisa motema mama anga nalelie mama anga nalelie bafosete anga nalelie kinge anga nalelie malakoze edino image panza sangwa Congo donc motema kinkestere meni ya tozolela toujours na mawa déjà
mawa makasi vraiment au travail vie batika biso to le lavier tozo le lavier na biso qu'une question humaine to le livre na biso vie beaucoup là to présenter ba condoléances na biso na famille mobimba famille biologique ya artiste na biso Félix Oazé kwa utko bungisa papa na ye talaka ba souci na motema makasi mais tozo plonger na biso vers la fin de notre émission voilà moi un mot de la fin dans le mot de la fin pour na lelo voilà tout ce qui lelo mettre au mona un jour pour na Solange azana lelo basuka msumwa ba dédicace na batunaye voilà Solange. Ouais, na pesno mes condoléances na papa abiso Félix Oazé quoi donc mes condoléances na papa na ndenge au tikotika biso na famille mobimba en plus Kofi Olomide auteur au père de sous papa donc mes condoléances aussi na Kofi Olomide nzambe gara imoko ayebinenga memela masolong en tout cas tous un binonker. Solange tozo koba na biso vraiment na sukande na lobi moi mabanga et ça là moi bien tala kara mal banga la batuna voilà. Ouais, na pesi bambote belé na Tom Diongo, na pesi bambote na ngana Boga Kidila, na pesi bambote na ngana Alain Batika, na pesi bambote na ngana donc na batutu kwa o balinganga, na pesi bambote na ngana Banangola na pesi bambote na ngana bamina baby no mizaka su na kata ngola donc na pesi bambote belé na kata Luanda. Na pesi famille na mbambote na pesi ba master nga tout na kata kin partout place bozali donc na pesi no bambote belé quoi donc bolandara décalé sexy dans sabakoko Marcel Mutamba PDG donc voilà qu'on a pesi bambote belé na pesi bambote nanga na Patricia Champagne Loketo Shakira donc bambote partout quoi. Donc bambote belé na famille Kinkela tant dans la famille Kinkela mon Delphin Kinkela maman nanga Efrazi Fouka ma mère que j'aime beaucoup ba bisou belé donc on appelle ça bambote la Bénédicte Kinkela Archos Kinkela Chaba Kinkela donc bambote belé na famille Mobimba Kinkela je salue aussi la famille Basaboli donc bambote belé na famille Basaboli Mobimba. Bami nanga ya Facebook, bami nanga bozara tout le temps derrière Glody, bami nanga ya page Glody Kinkela ba Fossette autrement dit fils sacré, bami nanga ya page tout donc na bengi de petit bambote belé donc bami o na bo soutenanga voilà ba conseil na bino na ba remarque na bino salanga moi bien voilà. Kamba Facebook atango lobby ba nazo bisape bami nangai na pesi mbote mingi bami nanga Facebook en plus na ngana loba Facebook nanga Solange Kamuke ezara piraté ça fait moins 6 mois ou 7 mois yango eza piraté na za Facebook on a utilisé ezali Facebook Solange Kif Kamuke de Facebook o solananga donc Facebook ya Solange Kamuke ya original eza piraté. Merci na bino na pesi mbote mingi ba minanga nyonso Facebook so bolibo zwanga boya na Solange Kif Kamuke bibi shiboti bambote belé douce malé na kata bakin donc bambote belé Judith Mandeni na pesi bambote belé ko bambote nanga na pasteur Samuel Mwamba na pesi bambote nanga na bana bima nyonso donc na pesi bambote nanga na basali na nzambe tout o ba soutenir nanga na babondeli voilà pour biso to bana nzambe donc soutien uta penze pa ya bango basali na noka ba pasteur Mwamba Samuel Mwamba donc bana ba portrait na biso ya bima tout dans les songe uta kuna do partout dans ma bondel na ma bondel bambote belé na vie nanga Jean Bosco Kalo muluba ya mwindu tobe na iso luba pembe tobe luba pembe ya belé na ndenge na idéologie na muluba ya mwindu na bosante bambote belé na yemoko vie César Ngadi les cléboa donc bosante bambote belé na vie nanga Edino image ya Panda Sango ya Congo donc vie nanga bambote belé ba salam aussi kozali donc voilà bambote belé na pesi bambote na ba ami nanga mobimba donc bambote na mutunya so ya landi biso à ce moment tellement boleke belé donc na bi Yves Kalonji donc sanité leader Mampuya na kata ba États-Unis kuna donc voilà balobi vient ngai Ogi Champagne des Eric donc ba prêtre ba Simbi Suisse
donc bango nde bango wana ba vie na nga ba salamu suko zali talaka bambote belé ba biye moko le boss de boss Didi Kinwani voilà na pesa bambote belé vie merci moko yebi pourquoi la sengi merci donc bambote belé na yo exotique zo kanga masolo mikolo ya mama Irène Bengazi na Savini sur Orge donc bambote belé na yo voilà to comme na biso na suka donc merci na bino nyonso merci au besoin temps na bino ko vanda ko landa biso donc merci Pati Lutumba na kati ya Belgique na kati ya Bruxelles quoi bambote Tanya Bayo pe bambote to bosante Tanya Bayo. Voilà, bambote à tout le monde, donc bambote la binance bolandi biso, la binance bozaki voilà pour na biso, donc il y a na bosanité famille qui sont locale na tangi na côte ba Londres na ma copine ngai Christelle Vakala na ke na bosanité ya nga Gisèle Ndongala voilà, bambote bine belete balobi na kata Belgique so ok comme na Bruxelles, vrai chéri moi za kuna patience ngadi. Donc patience ngadi te bambote yo yango minga olobeza te giba saboli mobile kitoko donc ba gros bisous à toi bambote belé giba saboli merci à vous tous de nous avoir suivis donc tokomi na biso na suka tomonani na mikolo koya pour une nouvelle émission une nouvelle magazine donc ba gros bisous bye voilà. Edino image tokomona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyoso simanango 999 panja sango ya Congo edino image Panza sango ya Congo, bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source. Edino image papa, edino image, ye azolanda masolo ferigola na panza sango ya Congo. Edino image, sango ya Congo, musama mwana azoloba panza sango ya Congo. Edino